que un jour P nous a bouillé mobile payé a proposé une dame libala alors maman top balobi bolingo balati ba pesi ba exemple lelo ba xil basala ba succès bazana ndako ya libala te lelo basila bisalu basala ba succès bazana bandako libala te et les cas comment beaucoup ko gérer succès na bino te na ndako mabala le bonheur bonheur na bonheur on c'est pela ma case na bala te point na mututi Mike na bala na ngana lokele ti ngana mona kisangani yozo mona ngande na ibne ba serva mobile na inde ba cadre mobile na inde ba bondela mobile na ibi ndenge ba sala ke mobile avanda nga monde naza pe na tozwa message ya deux hommes de Dieu pour na problème ya poison nga pe na komi ko banga oui on a ba collègue na nga pe bazo luka nga pe pour na poison donc message bim pa ba pasteur différent mususu kutu ba yebinga te matière nga pe poison nazala na moi réserve muke ko sangana ko melesika mo nazala na moi ba réserve voilà donc nga au moins nzamba yebisinga à prévenir ngai bon peut-être vidéo ba prévenir qui était yango ekomeli na ina lo ba pona nini ato bominga top lelo na kei ozwa kombo na ngate ozwa esika la ozwe pene tingate à quoi sert ozwa muninga no muto ozwe lo mabe otiele bon to pesi ba courage to ba continuer ko tiela ba to ba pozo lokola bango baza ba immortel ba bonne chance na bango ba continuer là mais quand même la révélation on a détecté déjà kingani vie de l'un petit frère manga collègue nanga na pesi mbote on a autre Angola na yo mona santé à vie de l'un donc na sepela été na moni on dirait deuxième vie de loin première vie de loin na yebela eza o nazomona Charlie Mikolo te ça fait mal hein ça la bien te bon na yebité par rapport à quoi pour to bomi lelo ozala no vie de loin te o reçoit caché vie de loin te o rejoindre vie de loin joie raté o reçoit pe succès na été à quoi sert o boma muninga tina niveau à poison vraiment l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. En scène ce moment sur nos antennes www.africa Elengi TV. Mesdames et messieurs, restez branchés, hyper connectés dans cette émission Jardin des Stars, une émission qui vous ressemble, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité. Aujourd'hui, comme d'hab, je vais devoir recevoir une artiste et comédienne. Oyo Bosenga Kingatro, Olobi Mike Lokamba. Il faut y embellir vraiment pour et ça la biso très très bien. Dans nos murs, elle est déjà avec nous. Tu repartages un bon moment. Vous voyez,
elle fait quoi maintenant, azo penser ni ambition naie, bien qu'azambiaka dans le monde de théâtre, quand même te partager bon moment. Le temps pour moi de dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent, à commencer par Ramazan Amissi du côté de Djobour. Je te salue là où tu es. Et pourquoi pas un staff tout Oyo, bazo soutenir Mike Lokamba ainsi que www.africa Elengi TV. Elle est là, elle s'appelle Mama Top. Bonjour, bonsoir. Bonjour Mike. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Toko ta déjà na vif ya masolo na biso, tout déjà batalio, Mama Top na micro ya Africa Elengi TV. Pourquoi ça va entamer directement dans ma solo? Bon, après c'est là on s'en merci hein. Toujours moi rendez-vous en moi calamé, nous avons passé le temps, tout mon nana, azwa le comme pour Zanzambe. Merci à bafanya sur Mama Top pour se pelaranaye na linga bino mingi. Ngai wana ya bino ndeko nani Mama Top Africa Elengi donc au sala ka bileng na kati Africa kande tozaba africain. Tu es pika kopesa Elengi le son na kati Africa Elengi. Voilà, aujourd'hui, Maman Top, tu es prête quand même la question te retourne à l'élo parce que tout est la biso. La question est yo ba réponse. La question te la question yo ba réponse anga. La question est anga ba réponse bien dit. Alors, directement nous entamons Maman Top. Tout est ba l'élo ba ko benga yo Maman Top sans génération et le barani sans génération. Pourquoi ça? Maman Top moi c'est sans génération. Et ça par rapport à barol nanga na joua koko na joua mama na joua mwana neti histoire mo réseau comme maman bientôt là le retour de Mama Top à l'école bon mon nanga pe na bleu blanc Mama Top na bleu blanc elle a pantoufle donc un uniforme quoi na bleu blanc elle a pantoufle donc tellement na joua na carnara tout on va passer à génération bon, son anandinga mabete na conteste msusu son anandinga mabete bon mokileza mokilipa raisonnera nandenge na ye bible zolo bana biso bakanisa mabe pona me bakuto na ngote o mokile kanisa ke kanisa na ngoka mais ngamo na yebi ke eza par rapport à parole c'est ça. Ça fait combien de temps Mama Top a dans monde du théâtre? 28 ans. 28 ans. Pendant 28 ans le lot aujourd'hui, on peut dire Mama Top ba difficulté ni déjà oyo kutana nango na musala na ba difficulté c'est belé ti lelo to kutana pe kana ba difficulté poko ça scénario ozaki na image anda komoko boye par rapport à histoire bo bandi pe bien bo sengele mso permission pas mobali bo comme presque à la fin moi ça yo mon abino aboyi bozo obligé scénario tenga mapo bozo changer ndako ba difficulté za moi belé to kutana nango mais ti lelo to kutana nango ka bon. Mais ça a déjà bon, on continue encore. Et ça, la bino comment aujourd'hui? Bah, autres traités bino, bon, je dirais bassi à théâtre en général, que bassi. Bah, maman ou bien bassi, donc du côté féminin. Bah, le bi, bah, maman ou bien bassi à théâtre, bah, y a un théâtre pour na kindumba, bah, y a un théâtre pour na beta moussin, on a mis bala, na bassi à batou. Batatarabino de la sorte, l'air bino mo bofanda rabutala qui l'aime sous peut-être boza le lenge wana te ça la bino comment parce que batatarabino de la sorte bandumba c'est là bolinko balate batatarabino bon poto za ba vedette ti via star ezara ya ofinga ti ya bon te via star ezara vimo ba kritikara ba fingara siko mibala ngona nde baboya bango ba yaka pa na biso c'est que bango nde baza incomplet bazo ko resoigner mbali na bango te bazo tika bango bazoya bisika complet zabaye bo cadre mbali na bango oui netinga Mama Top na ebité na ntombola musapa lo baké Mama Top abotola ye mobile na ye non nga daye na baté quand même nga na collaborateur na basi nga ba fan na ngebele bazara basi et puis prière na ngeza bongo naza mbali mikie mibala ngo pe naza na bango mingi babala te hein majorité nga na collaborer na basi donc na carrière na nga na monde théâtral na nga nazina no vraiment bakawana teto buzoba wana te komelanga non noté mais les lots bazo reprocher bino basi ya théâtre mingi pour na yambi oza mwasi basi ya théâtre mingi
non, c'est sa question là. Je parle d'une manière générale. Basi à théâtre, balingi ko balaté, mais la fuite tu es que maman top bala déjà à l'âge de 18 ans, à moins que na bossana. Je suis journaliste d'investigation. Donc voilà, maman top bala à l'âge à 18 ans. Alors maman top balobi bolingi ko balaté. Ba pesi ba exemple, lelo ba xil ba sala ba succès. Bazana ndaku ya libalaté, lelo ba sila bisalu. Basala ba succès, bazana bandaka libalaté. Et les cas comment beaucoup ko gérer succès na binoté na ndaka mabala ki bozala boy comment boso libale ya te mutasa nya forcer so libale yete so ke yeye mokoleko ya yeye nga mama top na bala na 18 ans na clôture ko bota na 30 ans naza na zo continuer na nga libale ya upa na yebi libala na véhicule libala donc elengisa na onga libale ya kanaba na ba comportement pe ya bien na bizaleli ceci cela bazana mabala bazana ba comportement bien basi no so bazu mabala bango bazu po bazana ba comportement bien non nga na yebi bible zolo ba il fait grâce à qui il veut ou quand il veut c'est tout mais ko ba ke ba bazana nde bazana malamu et belé bazana libanda ba bazana malamu ko le kapé mingo ba bazana banda sauf que bazu grâce à robala babali ba o pe yo tangi ba komona ba irsil na basila je nous en pas au sepela robali sa bango ba robala. Peut-être non, bah moni mibali au teke ba convaincre ba on pona libala. C'est ça. Quand le baka ba sa tête, ba se belé ba bali. Na pesa Fatou miracle, mtoto wa kwa Riachou. Fatou miracle ba Riachou ba balit. Ba bali nde. To ba bango te bango ba ndeti ya Riachou. Ta pinga ba bali ba nani. Baza ebele belé ba bibiche tout seku. Ba bali ba orgazi. Ba bali banani lisusu na poto bazaku na poto presque bango nyonso bado maze babala to pasa tele bazo bala babala tendeli to batuti to c'est incomplète to za batu ndenza basala mo sino sonde mo sa théâtre pasa bazo bala sauf que mutu na mtazo bala na tana epe na ngonga na ye so que pesa meli o bal so pe na pesa meli to zeli c'est ça. Est-ce que ningo zape boye au contact quand même bien que au bala en âge à 18 ans divorce au contact que un jour pe Nengoza Boye mobile payé a proposé une date libala très bien on bala très bien ah bon très bien nous en forme nous en trop jeune on bala pe qui toko pe a aussi pe la bena a confirmer pendant au bible le bas si tu trouves une femme tu le bonheur na bonheur ah c'est pe la moi case na bala te point na mututi Mike, non pas là. Bon, quand on a vu ce qu'ils ont fait, après si peu lingi. Voilà, ça c'est grâce au bala. Non, rebala les sous. Rebala. À moins que vous appelez ça, au tiapé mouton peu à l'aise. Oh. Ngana lokele, ngana mona kisangani, yo zo mona ngande. Ah OK. Na ebile ba serveur mobile, na ende ba cadre mobile, na ende ba bondela mobile, na ebi ndenge ba sala ke mobile à vendre. Je suis bien encadré de mon ingénieur. Ça va bien. Mais l'autre besoin bien encadré. Oh. Ça maîtresse ne nous pas. Mais bato. Ça peut ça court. Il y a une place où on va lui maman top les là on peut ça court. A comme ko pesa court. Et ça bato on ko yima on zo pesa court en base de quoi aussi longtemps yo moko ti lelo boye maman top mobile azo ya te po bala yo. On zo pesa court en base de quoi. Ça court po bato bazo le la trop basa poto ba le la trop bibala poto ba le la trop. Basi bazole la mibali bazoni okola mibali bazole la basi bazoni okola tozo pesa cours et Dieu merci na ba enseignement na ngawana mabale belé zo ba solution bazo benga pe félicitations ba msusu pe oyo bana ko sala ke mibali bazana kimiate soki ba bengi pona ba benga na privé et comme kalikamba privé to ko solola na la kisi bango to chepe na bonzambe na kati ozo mona ke solution zo za po e belé na poto ba monika poto ba kansango paradis. Nzoke zaka mboka lo kwande biso to na Kongo bonzambe batie pembeni bacheka ba Gucci bacheka ba ambiance bacheka kolata bien siko tango tozo zongisa mwa muke na ngolu mwa enseignement na osomona ke muto amutako mozonga ezo sala bien et puis émission eza suivi nde na kitia wanaza ko sola nde na basika na osola na basi mama top fona sande bala mbal pa zo benga en tout cas mama top en tout cas ba enseignement c'est bien basi na biso donc émission eza kitoko makasi. Critère nini oyo mwasi alibala fazala tango aza na vie conjugale na mobile na ye
Bible bien so femme soyez soumise. Femme sage bâtit sa maison. Et ça rôle à moi aussi. Il va respecter mon mal que ce soit les problèmes. Il va pas que limbisa être une femme, il faut s'en monter ma monnaie. Moi ça mon toi ça monter ma monnaie. Tant on s'en basole ba une femme bâtit sa maison. Et ça moi si t'es pour on maman toi pas monnaie moulai non. Et ça moi ça kati, moi ça bizaleli. Ndeye wana moi ça ko bâtir ndaku na ye, akoyeba ko bâtir bana na ye, ndaku na ye penyo so roza malamu. Mais moi ça m'a bé, moi c'est insensé. Mobala kebo yo pour kebo, mobala lobi 1 yo lobi 10. Moi c'est malamu te yete mtu Bible azo lobi. Donc moi si andaku oya bengami ko zala une femme, o ba bengi madame. Donc azala moi c'est bizalé. Azala komikiti ça, azala respect et puis azala ba critère, azala moi c'est bizalé voilà. Lelo si totali na poto ba couple beleza divorcé. Là où ils ont besoin maîtresse selon expérience aussi aux anango. Lelo ba divorce mingeza na bitini mama top. Lelo tozo mona kaka na poto wana divorce. Et la base à ici. Bango mingi eza infidélité. Mibali baza fidélité. Selon ba rapport ngana zwaka. Basi bazolela mbali baza infidèle. Mobala otika ndaku na ye mwasi na bana. Ba mozo kotela ka basi ya. Te nazo pesa yo opposer une question voilà. Nazo pesa na o ya rapport à basi. Mobala roza na mwasi na ndaku ale mobala comme infidèle akekota libala na mwasi mususu asondo libana na mwasi. Ba divorce zo za mingi mais toke na mibali mususu bazoyi ba droit na bango ki mobali te. Bazoke na mususu vi na ye ekokotelaka basi mabala. Ba gigolo. Kombo na bango basi normal ba ona poto ba gigolo. Donc musana bango ekotelaka basi mabala. Soki amoni awe simbi mwasa bando sa lokola kita akekuna. Donc ba marque wana. Mobala zoyi ba komitia place na ye ya ki mobali te. Azo sala de n'importe quoi. Moi si pe na ndenge na ye aller. Alors bilo ko yo sali benga pe na bandiki ndumba. Donc e bendi poto ba divorce na bango mingi. Yango tozo linga avant bala fo sala choix na otango sala associé en Nzambe. Est-ce que choix on a salé za malam? Ce qui Nzamba lobi oui pour continuer bien. Mais mingi bino mi bal bolanda o ezo beta. Oh Bible zo le bala so o nyo se zonga les ana ngo wolote. Et là je sala ke bo divorcer bolingi be intérêt. Mabala lelo comme intérêt soka yebi aza mwana ya akei donc mwana mobolo robalete yango na fin de compte bozo panzana ka eza aussi te parmi que aussi moi sinanda ku moi sa yebi mi ko satisfaire mobilité moi c'est raison te que mto roboela mobali non nyoso to na mokilo to yekola est-ce que loko yo roboela moto ezaka pona mbeto wana eza raison tatanzamba peso raison te. Et là, on y a sur baïe ko la roko tinde pe pa baboti no ou soit et bon ba parent to zora bazara ponani. So aussi parent, so moni mama ezo simate que no funde pas marraine ou parent na aye baneni na roi cadrer moto. On les a raison te. On les a les kamba compréhension. Dans maman top le père vous ala parmi ba marraine ba yeux pe boyer au sungi pe batna libala. Na sungara déjà ndé na za na sunga déjà. On sunga très bien. Na sungara penza. So sungara bien. Là nous avons fait un divorce à collègue nayo non tant ba kombote na poto divorce à Bali bozo simbate José de Londres na pesimbo te kotazali to a to boya na Charlie Malula donc est-ce que maman top ozwaka tana bangote ke batem susu ko wana boza bata misala moko omoni problème à sida na PCP bangote José de Londres psikaza to yeb to problème na bango neti ngala ninga okota penza te to ebite au juste ba welela ni jusque lelo ba welela to ibate ni mobali aloba ni mwasi aloba bon to monika directement ba divorce bon to peska bonne chance na mutu so kotene so kende kutana na malamu ezala pe lobite o kesu so bekuna pe so divorce ça c'est mon malande to mona mabe ezala kende yo c'est ça to yebite ba welela ni po jusque là que l'isola solo bete verso solo bana ke ba welela eloko e yebana te to pe ça conseil ndé bango nyoso bazo bomba et bika bango mbale donc na kota kana détail wana te ouais mama top lelo ko bala to yebi ki zala mobali ifa bala moi aussi lelo parce que oui parce que non yo tungo bala singa ayo potuna kingai ngana répondre nga soka yé na ko bala na bisa ko teke na ina bala parce que na tuno mingi parce que yebi singa okoma maîtresse
yango toke na mama bala po ebisinga awa likolo avoya awa même solo na batu zo pesa mama conseil yango toke ka bon voilà lelo échanger mokile échanger comme moi ça komi ko bala mobile est-ce que au condamna ba acte ya bon ou bien ça na normal moi si pas ko bala mobile bon ndenge za na émission na ngata on a lobela ba mama po titre émission na ngai za katoli pona ba mama ozo comprendre na ebisa bango nga lobi nzambe ba yedaka ete ba mama ya poto boyeda nzambe yango na bozo kutana nde bozo kutana lelo comment expliquer devoir au mobile face à la yo moi so ko musala ngo moi ça va être semblable mon ke oyo ko zanango moi ça ayedaka mobile mais moi ça ko place à mobilité ozo comprendre yo moi si au lieu mobile yo moko ça les voyage à poto yo moko bengisi yo moko lié saraye yo moko au lati saraye au futaranda ko futaka courant mobile tongo etali atia makolo likolo amesa o mo de ko yede nzambe ba yeda raete devoir yo zo sala ya devoir on baleza ya yote sauf que côté mobile a suko ko yede oui pour ça moko na yo mais so yo komo zo 95% mobile a 5% o yede nzambe yango na bazo kutana na makambo wana ale mibali sikoyo ya poto bakomi faible bazoko kasuko sala ki mobile na bango te pona nini o basi babimisi force o mibali fallait babimisa yango mo lelo ba divorce c'est belé ale tango o moni moi ce soir c'est lo mingi yeba kazo bombelo ba inchi yo zande kulanga mbaye moi ce soir azo c'est lo mingi azo bombelo ba inchi yango lo ba inchi po eza devoir na été azo kotso banyongo yango moni komba gigolo ebimi pona nini mobali moi ça zo salele nyonso na suka nango abombele kombo jigolo yango na te ya ba papa nanga so totali mibali bino mibali on dirait bozalaka troisième personne après nzambe zaka bino hein tant nzamba keli mo keli fils aye ko kita troisième mutu za bino mibali biso to ye après donc bino bola konti kolega biso to na sima na bino pa biso biso na côté na bino c'est quoi eza bongo allez mobala longo la position na ya tia mwasi allez oya mwasi yango na mwasi monika soka zo sala le plus mwasi soka zo sala le plus yeba zo bombelo ba injure tôt ou tard voilà ça se dit beaucoup mwasi soka zo sala la yo ebele azo bombelo yo vraiment ba injure je pense que le message est bien capté bien passé merci na Fred ici Mobimana Aïdor Bokwala je te salue là où tu es et pourquoi pas na Moses Wassitou joyeux anniversaire mon ami patron joyeux anniversaire Moses Wassitou Moses Moïse na Pesiombo te pourquoi pas staff Mobimba Big Boss Eric Mandala to pesi bango te na ba Cédric Banza Ilunga alors Mama Top tozonga la théâtre rapidement les lobbies au sali 28 ans je pense que vous rencontrez 28 ans on rencontré un moment calvaire, un moment difficile, car on a côté peu positif et allé. Le lot pour ni théâtre peu fouta dans le lingue belé. Est-ce qu'aujourd'hui Mama Top, je pense bien que vous en avez ban. Mama Top aujourd'hui, ce qu'a fait dit mon année et qui a eu maman na côté dans le monde du théâtre. On a habité à ça déjà. Donc Azan ni chroniqueuse d'Ad international. Ah ok, mais dans la zone parce qu'on a théâtre. À la théâtre, c'est artiste comme un bango facile facilement. Donc ça y va principe hein. Pour atambola bien pour azala na réputation bien bilinga linga na monde théâtre té na ba producteur té pour ozala na conduite pe réputation bien et puis to kenda bon. C'est tout. Asa kota bisimba simbano te ya été bisimba simbane tia bakisi nga mo mama nena onazaka cadre na ba pasteur dans une famille chrétienne qui c'est on entre éviter qui c'est Novalgine aspirine bien qui c'est na profiter na pesta pasteur na nga Jonathan Moulava ba salutation il y a église maison de changement ba salutation à toi mon papa que j'aime beaucoup, pasteur Jonathan Moulaba, pour n'anite pasteur Eric Bonyoma, Alain Malik na Katia France, ba salutation. Nga naza mutu abonzambe. Nga kisi pa nanga existaka te. Même que ça soit ba difficulté, na yebika que ça na mutu moko existaka comme na Jésus Christ tôt ou tard, tananga so ko kia visiter nga. Donc toza mutu abikota kotate. Na yebisa nzambe mukono kota kana simbiki sa bomaninga. Parce que balobi na monde na bino bolinganité. Lelo un artiste célèbre au nom de Vie de Loin tala lelo baluka ke na banzela nyo surtout esimbité ba ke uluke na nzela ya ba poison ceci cela
talent état de santé à vie de l'un comment comment mon collègue tant on a eu Angola vie de l'un petit frère nanga collègue nanga na pesi mbote tant on a eu Angola na yo mon santé à vie de l'un donc na CPL a été na moni on dirait deuxième vie de loin première vie de loin on a yebela eza o nazomona Charlie Mikolo ça fait mal hein ça la bien té bon na yebité par rapport à quoi pour ato bomi lelo aux alano vie de loin té on reçoit caché à vie de loin té on rejoint des vidéos là je raté on reçoit pas succès na été à quoi sert au boma muninga tina niveau à poison vraiment franchement nga monde naza pe na autozo message ya deux hommes de Dieu pour un problème ya poison nga pe na komi ko banga poison oui on a ba collègue na nga pe bazo luka nga pe pour na poison donc message bim pas ba pasteur différent misus kutu ba yebingati e matia nga pe poison nazala na moi réserve muke ko sangana ko melesika mo nazala na moi ba réserve voilà donc nga au moins nzamba yebisinga à prévenir ngai bon peut-être vie de ba prévenir qui était yango ekomeli na lo ba pona nini ato bominga top lelo na kei ozwa kombo na ngate ozwa esika la ozwe pene tingate à quoi sert ozwa muninga no mutu ozwe lo mabe otiele bon to pesi ba courage ba to ba continuer ko tiela ba to ba pozo lokola bango ba za ba immortel ba bonne chance na bango ba continuer ga mais quand même la révélation on a ba détecter déjà kingani bon ndenge za wana omoni nzambe aya pona kosangisa pona kopanza te tu vois nga penza oya liboso abwakela ma maladie empêche na mona ye nzamba lakisa ngai po nga moko na kota na église na kota ba retraite nzamba lakisa ngai ye na mona ye penza bo mwasi nde na lo baba wana se mabele pe ya son âme bisika kenda nga kuna lo bakala msu trouble ya son âme puisque atungisa nga on comprend que son âme repose un peu non que son âme repose en trouble pour tungisi tu vois donc abundisi tanga koki na PCT aye ko yesko na bomoto benga pe na église allez nenga ba le 31 tolala pona kokumisa nzambo abateli biso durant toute l'année na butu na aye lisusu na nenga biloko ko wana nde na zwa kindoki na ajo so na komindoki pululuti mon collègue Pululu ba salutation bisika azali donc ma copine Karine Manessa pour la ninité yemoko Angelo Central ya Kasika Songovedi leader ya ba assurance na kati ya Londres voilà donc ngane nazala boy mama top na betela Yesu na ngatolo na baso na kufisa ke nzambe muta permettre na okufa liwa ya mutute kwa kana inga non nazaki na Angola na beta 3 ans et demi partout au vent ba Afrique d'ici des obenga batu mama top to kaza na Angola poison basai na nzambe kokutana mutu na nzela poison ko nzamba salanga pe grâce milliers na za entouré kana basai na nzambe donc ezangolu on comprend ezangolu ndaku na nga basai na nzambe bayaka ndaku na nga na linga basai na nzambe mipo nzamba pesa nga bango bazala toujours pembeni nanga ozo même na Angola ba message ya na poto ya na Afrique du Sud na yebi batu wana te mais ezo ya même message ya poison na ye awa ngande na bima na Angola na lakati na zena retraite à 7 jours pour nzamba recommander inga na koti retraite à 7 jours tant nazo bima nzamba lobi ko la kamtute na bima bongo na tika biloko tout na bima bongo ozo comprendre allez na yawa ndenge na vandi awa kaka ba message yango ebandi lisusu donc batango ba bandi lisusu ba mso bazokene ba mso bazose Maman top ko ka oboye en tout cas ata bat ba la biso bazo sentir vraiment que au lingi nzambe trop mais pourquoi pas aussi transformer tout le monde appelle maman top un jour comme ko prêcher to une église boye au loin na po ya théâtre quand même tout le monde so nzamba lingeko ça pona za modératrice na modéra nanga na koma de une étape à modérer sauf que je crois pasteur Jonathan Mulabo yoka a cadrer ngala bandoté ba fiche penze mataka batu ba ya ba mona va mama to pauti bon ba plein et salam plein salam plein nguya to ba plein salama ya batu bazo mona comédien mo ba linga théâtre o minenge bata mo galinge ba yoka si réellement za ya nzambe o na za ya nzambe. Voilà, merci beaucoup. Mamututo Kumsara Nzambe, Sogi Tanzamba Pesi et Kokisama. Alors, Maman Top Tom, je suis vers la fin. Les longs zonzing, les mondes zonzing, et ya et Bakisani na théâtre et Boma ou bien ils font la bonne opportunité. Zonzing, tu sais, les lotos à la Bakomba, on peut la ta valeur. Ba théâtre, tu as salé les canabas TV et l'eau morte. On peut se rabattre producteur,
po bandima ko zo initiative ya mais mabiso na poto ko ba image na biso ko tinda par-ci par-là nzamba pambola bango pour lelo yo to komi partout to koti ba place fallait pas to kota to solo na bateau fallait pas to sola pour babilo ko na biso ebima et panzana o mote ke lelo biso to na mo ba vitesse par rapport ya ba théâtre de chez nous ndenge zalaka stationné kana RTNC biso lelo to za évoluer to za mo makambe belé ozo mona pe artiste comédien na voyager à Dubaï artiste comédien en voyager à Poto aye donc et fungola biso ils ont dit vraiment franchement et ya penzana pe sa major bisadidi alpha bokole ba Rémi Kilola donc ba producteur don na 99 na 100% na za vraiment na 99 producteur on a tourné ozola ba titi kalu baza tellement et belé donc nzamba pambola bango na kote loko na moni yeko boma peza musana sur internet mte bomi théâtre ba caché otoza ko zo pena tango ba major bisadidi ozui yango poye to komi na décembre osali ba film ba code ezoya na janvier ezozela penza mais lelo yo ma trop donc lelo différence c'est quota internet mte bomi ke ba ozabilo na bino batiango na ba kozabilo na biso te ataka nde to tourner biloko internet malonge ya te kasha malonge ya te to koma pesa na ba transport donc soko soko za na grâce na yo ma batu na yo ya sali boyo atindi boyo asali boyo zo sala kaka ke omona moya ko vivre en tout cas na pesi bambote na nga na Karine Manessa pour la ninité Angelo Central ya Kaska Songo na pesi mbote na Bénédicte Selemani mama pasteur ba salutation pour la ninité Odile Lomami wana penza ba oyo ba soutenara mama top hein Aminata Ndongala ya Bile Ndongala ba salutation bisiko zali pour la ninité René Mboté 1m84 un Brazzaville qui vit comme un américain ba salutation na yemoko Didier Piolo garçon magnifique mobala mande fa pembe. Donc, on a un bazar, on a 100, on a 50, l'union fait la force. L'union fait la force. Maintenant, Boza vivante, Boza la nini. Parce que tout le monde a encore que ceux qui sont belles, autrement, maman, nana tout kufa, tout ce gabiso, maman waso, tout le monde a qui appelle des fonds, les salamaki, maman top les lots en vie, Boza vivante. Bozana bien que bolinga pe ko sangana te batia président o balobi o bisoté o biso lingi ah bino za côté ya président maso na enterrement ya mama ya Mindondo akufaki Mindondo perdre mama ne webaki oyebaki donc tozai na lemba côté sous région président Masumu tozai biso sona na ba président Bodo ba ya Fredi nani balio sombo ba tozai na ba ya Fredi na ba ya Sele Kabamba tout ça qui est belé na ba via be bakata ba Gabriel tout ça qui est belé wana tout ça qui est belé na ba modero tout ça là qui peut être belé tu connais quoi assister moninga na biso bakalo ko ya ba malade est-ce que il faut kaka bosala rappel des fonds beaucoup ma ba mendiant na moment ya maladie c'est koko ma mendiant peut-être on ande le mabe via ya star za kabongo via star tout ici te tozolo ba tozo solo la te tozolo ba ya mboka na biso tozo ke libanda mboka te tozolo ya biso au cas où mutu akome place moko kokili soute et ça normal mabete pour soutenir ata bible zolo bati nazaki na passe botala ki bosunga kinga te soko sungu muninga na tanga passe ezaka ko kokisi maloba o nzamba loba kiti nazai na prison beta na boloko boye kotala ngati nazai na nzala bolesa kinga te soki to paza na passe soit malade akokili susute asengi bandeko na yebo toza bandeko ti soka asengi bandeko ne où est le problème abeza te soko soutenir to soit na $50 soit na $20 et sungi to pa sombi kisa yo ki malamu tu crois que tant to pa koma na force vraiment asengi nzambe okaniselo te nzambe fa pambola yo donc na sens wana eza na cadre tel que oya ki mandia non eza ka pona biso pe ba verete te to ke na rappeler msu na ba mama ye moti o moni penza ka mususu boye azokufa pombongo ezate o soutenir pe pour mutu azwaka vie yana ndenga mabete yana nga lisungi papa na ngai voilà ezana nga ndenga mabete peut-être dernière question maman top to tika yo question na yo ezalaka nini yo moko ambition na yo olinga vraiment aussi c'est la carrière non comment wow na pesi na mbote na Fatou Miracle Ans Luzolo Sida Bilele ba salutation ya Jani Fai nayebi na nte aussi c'est la carrière non comment nayebi na nte nayebi côté na réussir c'est la honte pour na projet nanga
projet ni nazaka nango pona sisa na carrière nanga ou bien nga mutu na sisa carrière poser na nga question bien comprendre idée na ngeza rani en fait olingaka aux artistes et comédiens oui olingaka aussi c'est lango comment na carrière na bon naninga na sisa ngo bien donc na ndenge ki musala nanga efutanga lelo ba moni vraiment que non Mama top par exemple villa wana eza musala muteto etongeli Mama top par exemple akoma lelo soit na poto musala muteto etongeli Mama top le musoso ka kufi lelo balelie na ndako na epo musala mutefuti peut-être yango na roloba que ezala ke Mama top akufa ki aza locataire ndako aleza yete ata na futela ndako $1000 eza ngate na locataire que Mama top akufi mobola eza soni pona sali pe mingi na marqué pe génération nanga na sepelisi pe batu na sali pe onera mboka nanga mais so nzamba sali nga grâce na moi mikolo atikela nga na mokilio eke apamboli nga na mbongo na komi pe bien na vie po nga suwe na ngeza na sala orpheline so nzamba pamboli nga na mbongo fona na zo so ya ba orphelin wana na linga ba ngo mingi mais nzamba yebi ye moko na eza parmi ba projet nanga orphelinat nanga na soutenaka ba orphelin ba pauvre ba biloko ndenge wana bazaka ba mise à part on nzamba linga te na bango voilà donc je pense que le message est bien capté nayebi ke kokisama amen voilà nous sommes arrivés à la fin de cet entretien peut-être mot de la fin non c'est nga basombela mutuka ebele makasi na osenga mutuka na besoin mutuka na lembe otambola na ba express na sengi bosalelaka biso ntango toza vivant tolobaka eza teke na kufi otindi $5000 po bakunda Mama top na cercueil ya cher non ntango nga mona aza na bomoi bosalelanga bolamu mpo nalobelaka nzambe loba moko mpo na yo na besoin voiture nasengi nanga markete o ezala so yande te yo sombelanga voiture soit otindi na kini na $5000 nazwa nanga mutuka comme na poto soko sepelo tiela nonga na mai eyi ata na boma na okende ozwa na ngai donc nana besoin mutuka eza yango na lancer merci pour na mutu nyonso azwa message oyo akosalela ngai nzambe apambola ye nzambe afungola mpe nza ya mingi source provenance ne mai ekaukaka te mpo liziba ezalaka na mai mpo bato bayaka kaka kotoka en tout cas nzambe apambola bino nalingi bino mingi merci beaucoup Mike. Aimons-nous vivants. Mama top est vivante. Asengi voiture à l'Embib Express. Bo kanisa Mama top. Et non kaka soki cercueil mangu. Bino wana kotinda ba mbongo na ba western. Aza vivante. Asengi mutuka. Et ça la biso bien. Aimons-nous vivants. Mama top aza vivante. Donc bo kanisa la ye kaka ndenge zalaka. Et je dis merci na bande koto batala kibiso. Il s'appelle Willy Moucheni. Et aux autres nazonga na yo pour ça faire remerciement. Le véritable code Mboka Willy Moucheni na PC Mbote depuis Dijon. Et pourquoi pas na Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque Gauthier Mascotte, balobi big up. Donc Kalamingité, Yebika Ramasolo et Christelle Blanche la taille électrique, je te salue. Et pourquoi pas Boston Gama, Motomoko bien na Katia South. Boston Gama, Motomoko bien, Tozalaki wana Toliaki. Il est très très bien. Et PM Fondation Papi Boza Monzali, wana ba bureau o ba simba inga na Afrique du Sud. Na Bosanité na Chris Mobi, olingo mona poto yaka et pas Chris Mobi. Mama to posa quand même na ba remerciement na numéro ya contact. Bato mutema na bango est touché beti bango ba wi ko contacter yo non seulement pour na mbongo et puis na ba conseil na mambebele. Merci beaucoup, merci Nabilo Sobolandi biso muto saza besoin ko atteindre Mama top numéro de téléphone les a plus 243 9 93 60 66 27 ou un numéro na ya WhatsApp so pour ngo benga un appel normal plus 243 84 200 37 15. Merci beaucoup Nabino Sobolandinga. Merci na Fatou Miracle mutoto wa kwetu, merci beaucoup na ningako mingi mwana mama nanga. Merci beaucoup na Christine ma copine, maman na Chimène Lopez pour na ninité Gisèle Beyoncé. Merci beaucoup en tout cas na lingi bino mingi je crois boyoki. Et ça la rappelle bien tant bozo ça la biso za na bon moy. Et ça la rappelle bientôt beta katolo talentel nenga salelanga talentel. Et ça la rappelle bien
pour na biso ba star to pe ba artiste na bino et ça la bien te ça comme to akufi aller ba cotisation zo ebele bele ngamoko muto ngona lali na oyeba te ke intel atindi te et ça la bien to na bon moi na pesi mbote na ngana ale maliki ya Princilia kanda pona nini te dada international kanda omba Ortine kanda donc Ornella Omba Ornella la vraie kanda Ortine Chako kanda ba salutation na Fatou kanda ya Yves Mwamba pona ninte Monique kanda babiende leader number 1 ya ba kanda nyonso ba salutation na zongeli sous mon papa chéri mon pasteur Jonathan Moulaba ya maison de changement mais papa na ngati mabe papa ndeni pour comment pour mikolo comment ba daddy il peut daddy na aza daddy na ngai mon papa Jonathan Moulaba basali zuwa po nazobwaka yo Eric Bonyomba ya église Galilée ba salutation en tout cas na bino sur na CP Didier Pio le garçon magnifique mobala mande fa pembe en tout cas po balinga ngate na ngaka bino po bozaka marche pied ponga na mata merci beaucoup Yesu kutu balinga na batnyo sote bonga moto pamba ba salutation na bino sur la nyemi bisous c'est par ici que nous mettons un point final dans cet entretien avec Mama Top. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Ramazani Amissi du côté de Djobour. Nous vous retrouvons demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.